à Kolongwa. Alors 2017 otoza eza année à suka ya Kabila. Nazolo betant que instrument o nzamba zo utiliser. Donc 2017 eza année à suka ya Kabila. Kabila 2018 a kozala sous président makambo nazo bisa 2018 ekoko kisama. Mun makambo nazo soki Kabila kozala sous président 2018 nazo bisa yo ekoko kisama. Alors bitumba o biso peuple congolais tozo bunda ezana ba Rwandais ezana Kabila te. Bitumba tozo bunda ezana ba européen na ba américain. Bitumba o Congo zo bunda lelo. Bitumba Congo zo bunda lelo eza bitumba o te parce que monde entier monde mobimba balingi peuple congolais te. Alors on ngina lo banzamba lobi alobi na ba diaspora ba combattant oyo tout o ba peuple o tout bazo sala ke o ba marche pacifique. Alobi tango bozo kende marche pacifique bozo yembela nani Congo France France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko France.com Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Merci, merci à vous tous. Vous êtes branchés sur 3W Congo France. Merci à Didi Dupumba, merci pour la confiance. Voilà, merci pour votre fidélité et surtout la confiance. Voilà votre humble serviteur, enfant de juifs noirs. Nika nabi saraki bino ki non na kozwa lisusu frère na biso Meshak Makambo pour na to mikasus kobeta ba masolo na ba oyo nyonso balandaki biso ndenga lekaki na ba émission elutai koleka bolukaki makambo fa koloba bolukaki message eutaki na part ya Nzambe. Et puis frère Nabiso a tikité à l'obisaki bino très bien que non akobanda ko continuer koloba yango. Voilà. Le loto robeta na sous frère Meshak Makambo yi à sa côté na ngai. Donc tout mi ko développer Makambo o ezali ko la surtout na mboka na biso et biso moko to bi monde ndenge zo kende quoi. Et surtout mboka na biso situation mboka na biso biso tozo mona ndenge ze ko kende. Notre frère koloba ndenge amesana koloba. Restez branchés sur 3W Congo France. Déjà je profite je salue ya Wilson ya Balekebe pourquoi pas à mon ami Pichuka, il est là, je profite aussi, je salue à Didi Mouenga, je salue tout le monde, sans oublier Richard Lumbala, Jarnel Mbafou, Yachichi des Zambia, Yoyebi, la Bossanité, Alino Mas, Yayombo Tiangwana. Voilà, tous en frère Nabiso Meshak Makambo, frère Meshak Makambo. Bonjour papa. Bonjour juif noir, bonjour. Bonne santé. Qui met en Angola Zambé? Frère Meshak Makambo, tout ça qui n'a eu émission par rapport il y a un message qui n'a pas Nzambé, nous passé un message franchement dans soit kaba appel les mains et là vraiment on profiter à tati to comme na suka au PSP numéro na yo moko pour bato bazolanda biso ba banda ko penza ko benga yo pour bomeka ko so na bango par rapport il y a vision au Nzamba la kisaki yo et voilà et là on a la nyambio lisusu pour na ko insister j'espère et puis j'espère que vous allez ba makambo mususu oyo kolobela bana na Nzambe. Donc, ceux qui ont profité pour nous bander la licence, ils ont un message, ils ont un Nzela Nzambe, pour nous bander peut-être au balanda qui sont dans l'émission, c'est là qui colanda, ceux qui ont bandé la pour nous bisa bango, message au tech n'a pas Nzambe, voilà. Bon, il y a moto banda, to kumisano Nzamba lola, ou a pesi biso sous paiement, to pesi merci, surtout ko bonde. Merci Père de gloire, merci Nzamba lola, papa to kumisio parce que oza malamu. Yom to accordé temps au surtout sangana pour na kokumisaka kombo na yo Nzambe malamu que le Saint-Esprit prend contrôle de tout. La Bible dit molimo mo santu yende mutayebi makanisi ya Nzambe. Yango biso tozaka ba instrument. Le lenge na telemi azaka instrument oyo poni yo sali o utiliser Seigneur. Ya otikete moment oyo kino tokobanda kino na suka que le Saint-Esprit prend contrôle de tout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc ceux qui n'aient li susu kande tolobaki. Alors, tu veux que le Nzamba lobi que cette année au 2017, tout ce qui est dans Souka, Nzamba lobi année au tout dans la distraction te, année au tout bimana ba posa ba bien matériel, ba posa biloko mokili, ba posa biloko ozo pesa Nzambe lokumute, to s'attacher na Nzambe, to zala na plus confiance ya Nzambe. Ozomona, le faut tous en confiance en Nzambe. Nzamba lobi que guerre ezoya. Au moins tant que tous on ba guerre yo tellement mutazo vivre vie nae azo comprendre
azomona on est que toujours les capotes salabagé mais non toujours bana part nzambe babi basakana na kombo nzambe te alors nzamba lobi guerre ezoya guerre wana ekobanda na niveau ya Europe alors nzamba lobi na guerre wana ekobanda na niveau Europe a épargné peuple congolais nzamba a épargné peuple congolais alors peuple congolais baza peuple o nzambe a épargné tokolo bakate ke nzamba ini monde entier pour épargner le peuple congolais, mais Zamba Lobi a épargné le peuple congolais, bah ça peuple oye a été mis en part. Alors Zamba Lobi na guerre ou ane ko bananzambe a été basin, ou eza combat sin. Alors Zamba Lobi sina liboso Kabila osalani akolongwa akolekana tela koloba ke azali sous président te. Kabila kolekana tela koloba azali sous président te. Alors Kabila koleka tele tanga koleka bongo e osuka ka bongo te. Alors bambongo nyonso tout oyo ya Congo bongo mana étranger e kozonga. Bambongo wana kozonga no bambongo wana to ko servir biso pour un certain temps. Donc tant biso to servir mbongo wana après son mbongo wana esili na Congo to lia sous monnaie morote. Na pep na Congo wana to ko utiliser mbongo lisusu te. Alors nzamba ekoloba lisusu ke alobi tous les étrangers au bazana Congo lelo tozo ka ke Congo boje kamine bateka o ba chinois ba somba nini o ba anglais banani nzamba alobi tous les étrangers ba libérer Congo. Donc on nyo sa congolais te na terre ya RDC a ko libérer territoire wana. Les étrangers nyo so ba robima. Alors nzamba zolo ba ke na temps wana l'étranger ba robima. Biso peuple peut to obsani. Tobanda kozonga mboka na biso. Donc biso peuple ba Colombo. Ba Colombo il faut to rejoindre mboka na biso. Alors nzamba koloba ke apesi biso arme o eza arme o eza efficace eza louange et l'adoration. To ko adorer nzambe à travers banzembu na biso. Yango nde arme o biso to bondela na Congo. Donc arme wana eza arme o il faut to utiliser ngo déjà. Déjà arme oyo yango nde européen biso victoire. Alors na temps wana basini o ezo kokisama po basini o kalate ezo kokisama yango moni nzamba lobi susu ke na leka na transmettre message o donc lelo to lukato kende su musika na nzela molimo na nzambe yende mtazo mema biso nzamba lobi alobi na temps wana basini o ezo kokisama ke l'étranger bazobima Kabila lobi aza sous présidenté bambongo ote zaki l'étranger ezongi. Donc, on a peuple congolais qui a distraction. Même si on a la société, même si on a l'entreprise, même si on a un pavillon, il faut tous les Congolais, il faut tous les Congolais. Il faut tous les Donc, c'est-à-dire, année autre, année 2017. On a la distraction. Donc, année où le peuple dédié, peuple congolais partout dans le monde. Partout dans le monde. Année, tu commis déjà au Kendena Souka. Donc, on a kotika la distraction à ça ni, à otikala. Ya nzamba habito za la mingi na confiance na yeye. Na koloba bwe, tangu tozolo ba ke Kabila akolongwa. Alors 2017 otoza, eza année ya suka ya Kabila. Nazolo be tant que instrument o nzamba zo utiliser. Donc 2017 eza année ya suka. Année ya suka ya Kabila. Kabila 2018 akozala ya sous président makambo na zo bisa 2018 ekokokisama. Mu makambo na zo soki Kabila kozala ya sous président 2018 année autre zo côté à 2018 frère Meshak Makambo ndinga ko sala présidente akolongwa akoleka yemoko na télévision ndingo oloba ou soit akolongwa par rapport à l'élection par rapport à l'élection to élection na Congo ezate l'élection na Congo ekozalate alors Kabila 2018 a sous présidenté année ya Kabila ya suka ngona si ke na bemiso to salaki ona obi ke nzamba chaki Kabila wana po ba promesse oyo makambo nzamba linga salesani ekokisama. Donc Kabila zalaki wana po nzambe alingi asala makambo na zo yebisa yo lelo. Ozomona yango Kabila zalaki wana. Alors nzamba lobi 2017 oyo eza année ya suka ya Kabila na RDC. Kabila oza sous présidenté. 2018 Kabila chaque makambo na katsote obi ke lelo tokoma koloba les écrits kala tozoloba les écrits reste la parole s'envole. Makambo zoloba oyo toza devant télé peuple congolais zolanda biso ce qui est arrivé que 2018 Kabila longo tazali to ça papa na on a biso que il faut avoir confiance en Nzambe tant que ba confiance en Nzambe il faut avoir confiance en Nzambe parce que yango moni lelo mboka na biso zo avancer parce que to bungisi confiance wana to azuna confiance en Nzambe te alors na zo bisa que étant que un instrument on Nzamba zo utiliser Kabila 2018 a kozala lisusu présidenté makambo na zo bisa yo ekokokisama alors bitumba o biso peuple congolais tozo bunda ezana ba Rwanda te ezana Kabila te
bitumba tozo bunda eza na ba européen na ba américain bitumba au Congo zo bunda lelo bitumba au Congo zo bunda lelo eza bitumba o te parce que monde entier monde mobimba balingi peuple congolais te alors nzamba lobi boye nzamba lobi ke ba arme o toza nango o apesi biso comme louange adoration yango eza minduki o biso to bundela nango alors tango ka 2017 oyo tokanga mana nzambe nzamba lobi boye yango na yo transmettre message na peuple congolais na mois de septembre toza na jeûne et prière il y a un mois il y a jeûne et prière il y a un mois de septembre pour tous les la RDC misu ba mona honnête ba frontière nzambe mutalo jeûne et prière to yo moko nzambe mu eza message ya nzambe papa na ngaso na ye awa na lobaka na para nzamba lola parce que na koyanga moko te na loba pona sentiment nazoloba oyo eza par ya nzamba lola nzamba lobi toza na jeûne ya un mois congolais partout azali partout congolais azali donc jeûne oyo eza jeûne ya un mois jeûne oyo ya un mois toko basé na 2 Chroniques 20 2 Chroniques 20 tobani na premier verset jusqu'à 30e verset donc toza na 2 Chroniques 20 chapitre 1 verset 2 Chroniques chapitre 2 Chroniques 20 verset 1 à 30 donc yango ne toko basé nango comme jeûne et prière na biso ça va verset au totanga ngo na tongo totanga ngo na poko ak to fongola jeûne de minuit à 18h alors tozozonga RDC tozokende ko vivre oyo nzambe abongisi pona peuple na ye yango ngina lo banzamba lobi alobi na ba diaspora ba combattant oyo tout o ba peuple oyo tout bazo sala ke o ba marche pacifique alobi tango bozo kende marche pacifique bozo yembela nani banzembu nini obino bozo yemba alors banzembu wana zo pesa nzambe lokumu te banzembu wana ezo sepelisa ki bo nzambe te frère Meshak nzambe mutalobi au message nazo pesa tous les combattants waza partout dans le monde tant bozo sala marche pacifique faut bo adorer nzambe bo louer nzambe ce n'est pas Simon Kimbango parce que tozo sambela nzambe o le Dieu vivant nzambe ya ba vivant comme s'il te plaît na ko bongisa ba idée na oté au moniteur ba basala ka ba marche parce que na moi mususu mikimike fona tout non mais nzamba sunganga vraiment teme za mabanzambe ekimate tant to basala ka marche ba bundela ka mboka et ça makambo mboka et ça mama mabele bon et ça mamuteke ono bazo bundela bunzambe bazo bundela teke o lola bazo bundela makambo nzambe pété bazo bundela mabele oyo nzambe apesa bango bon siko comment batu bazo sala marche bayimba banzembo oyo yo peut-être ngo isa bango bayimba wana bayimba banzembo yango ça ko pesa batu keno bazala toujours na évolution bazala toujours na esprit ya ko kende toujours ya ko avancer mais so babi quand même nzembo nzambe eso somo na kutu e ko lembisa pe ma mitema na papa yo kana lobi woni ba arme o nzamba pesi so louange adoration na bi ke to jeûne de prière au toza na mois de septembre et to basé na 2 Chroniques 20 verset 1 à 30 parce que Bible zo lobanini mabele nzambe mtapesi peuple congolais mabele wana mabele za ya nzambe ngano toza d'étranger de mabele wana eza ya nzambe alors nzambe mutakobunda pona mabele na ye alors nzambe azolo banini ke nzambe azo défendre po tango bozo ko adorer na Bible Chronique ve Bible zo lobake lobi tango ka ba chanter babandi ko adorer nzambe bandi ko louer nzambe nzambe attendre ba mbiscade na ba ennemi bando bundela peuple na biso alors lelo biso tozo kende ko sala ba marche tozo kumisa kombo nani parce que zaka nzambe muta délivrer eza na makasi na otenga ite eza nzambe ka muta délivrer Congo yango nazane sengo mingi ke ko yana message o nzambe déjà a délivrer Congo eza délivré donc yango chaque makambo merci Congo eza délivré biso photo kangabisaka to songa mboka na biso merci à vous tous merci pour votre fidélité là vous êtes branchés sur WF Congo France là nous sommes sans ignorer hein. Voilà donc frère Meshak Makambo, je profite, je salue Cartouche Katanga, Didier Rodokuluku, sans oublier mon ami Lolo Loleka, d'Australie. Je te salue. Lolo Loleka, prépare déjà ton bagage, hein, photos à Congo. Merci. Donc, il faut bazonga Congo, nous avons besoin d'épargner Congo. Et puis, baguerre et Kobima Libanda partout. Oui, tout le monde a repéré ça vraiment, raison. Depuis tout le monde, ça, la première émission, si les lots, Makambo qui est bien té. Na Congo na biso makambo qui est bien té, ça se voit que non makambo ça vraiment bien té. Ah on a poto na ba étranger na monde ba mindele makambo ça bien té. Et bref ané ki bozo mona ba on a bango pe ba président bazo sanga na ba G20 tout ça ba tout mona makambo qui est bien té. Voilà. Siko biso ba congolais to kende mboka na biso tozongi
tofani na mboka na biso nzambe épargne biso siko ba mboka mosusu et kokufa na mboka biso tutotika na mokili oyo kasi on a le peuple congolais baza peuple oyo mise en part donc peuple oyo nzambe déjà cha mopanzi donc nzambe mutapona peuple wana yona esaka yo kena bi omoni ba voix oyo tu nzamba cha na Congo achango eza azarte ba mingongo tu nzamba cha na Congo wana eza ya pamba te eza pona kokumisa ye yango moni nzamba ebisinga ki alobi ke arme oyo na pesi bino eza louange et l'adoration. Donc, tant que tu bandaka ko louer Nzambe. Ya moment na jeune de prière o ezake tozo sala Nzambe akobimisa ba les vrais adorateurs. Ko louer Nzambe na banzembu oyo ya ba chantre mamote. Na banzembu ya ba o ya ba chantre o te bazote ka kombo Nzambe te bango te. Ba chantre o banzembu o to ko louer Nzambe zanet banzembu. Omoni sera kala ba cantique o Nzamba bande ko inspirer na batu. Net banzembu akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama wana mutu kuta salama yeba yango ba cantique to ko louer Nzambe o bolingo nanga na Yesu bolingo ya sukate banzembu yango to ko louer Nzambe zate banzembu o ya ba frère o bazoteka lobi bateka kateka non Nzamba lobi yango te do to ko louer Nzambe na banzembu o po Nzambe bolamu ozo sala na peuple congolais na biso ke mo be église tu na Congo ezokangama l'église tu na Congo ezokangama alors tant tozo zonga tozo kende ko vivre gloire en Nzambe alors bitumba Congo eza po congolais ninga za bongo na ba voisin balingi bisote yana ebisi batuke ça sert à rien au Angola au syndicat au nani papa wana tu mu pepe parce que Nzamba zo mona bangote na ce que na Congo président ozala lisusu te président Soukeza Kabila o Nzamba lobi président Soukeza Kabila. Frère, mais chaque makambo, tu sais qu'il y a un peu moins espace, si vraiment, tu voilà. vas me comprendre, au juste, c'était parce qu'ils ont dit message ensemble, ils sont très profonds, bah, tu vas sur la Bible, vraiment, parce que, même si tu malabango, ils ont ça, là, vraiment, ndenge moko boye. Na Bible, oyo komi, na Bible, oyo komi, na Bible, oyo simbi, pardon, tu y dit que non, Bible, ils ont bisabiso, que non, ils ont là-bas juif, peuple israélien. Oh, yé moko pe Bible, après ça, même effectif, oyo yaba, oh, déjà, bah, ponama, bah, okota lola. Bah, juif, oh baza ba israélien oh balobi juif comme nation Israël oh ba yebike no bango kutuna nzamba pona na nombre mususu déjà baza déjà oh ba okota lola siko selon message na yo ça se voit comme si ba congolais nde mutu baza sauvé ba congolais nde mutu bazo la sauver et puis ba mutu ba okota paradis siko to ba ke oh siko bible oh yo simbi yo moko et ko ça na makambo e koma alors c'est le romoko omoni Nzamba ko sakate peuple juif baza peuple de Dieu peuple o Nzamba pona mais bandima yete mais ba ça comment ba mona bolamu me bandima yete Nzambe omoni o nga na zo ebisa yo papa ngai pe nakoki omoni Nzambe na bolamu ya mutu moko Nzambe akoki ko changer idée na ye c'est biblique balobi Eli aye kopé sa message par roi. Babi roi na zaki maladi. Balobi roi tanga koti abaluse longine na mir abondeli Nzambe. Ayebisi Nzambe souviens-toi de moi. Kanisanga na zaki fidèle na no tambola na fidélité devant toi. Na no tambola juste devant toi babi Nzambe azongisi sous prophète ayebisi na bakisele 15 ans. Na vie na ye. Nzamba saeni a changé. Alors Nzambe azan Nzambe oyo ayebi peuple congolais tant nazo yebisa OK baza peuple o Nzamba chemiza papa guerre ezoya ba tramwe o mona ngote simple ko sala te biso na Congo to vivre gloire en Nzambe alors na Congo wana pende to za ona tangu to bandolia mbongo te batu musu bazana ba obima to tika la nombre ndo to mona na Congo te misus bazana ba obima mais ba congolais ba obima Congo Brazzaville ko tonda ba musu ba kende ba Côte d'Ivoire ba Congo ko ba obima na ndenga chaque makambo papa na biso eza somo makambo yo ba ko bima bien sûr mais depuis tout bandio sur la masolo na biso ça fait déjà masolo na biso ti masolo ils a message en Nzambe voilà qui c'est pas inayo ça fait au moins déjà to kende 6 mois et puis aussi so une date ya sûr qui est 2017 donc au Kabila azo ce qui ça date na 2018 Kabila voilà mes frères mes chaque nous on est à Paris au moment où je parle au moment où tozali awa nous sommes à Paris aux en France frère mes chaque makam il s'agit so pesa so pata date yo moko déjà au banda ko kende papa quand on a vu ça que Nzamba lobi boye Nzamba lobi 2017 Kabila ani na suka yango ezate o rassemblement on a été na lobi Nzambe mutalobi
nazolo ba étant qu'un instrument oh nzamba zo utiliser et on a bien na lo baka lokola Noé ba kwarte Datumsu ba okota doute mais nazolo ba o eza part ya nzambe nazaka instrument 2017 Kabila mandat na ye esili alors 2018 makambo tozo solola na yo ba sinyo nazo yebisa yo ezo banda kokokisama siko yo ozonga na 2017 et na 2018 ngai ndenge na zabo omoni ngai ndenge na zabo yo ozongi onde opesa pe ba biso pe makasi ozonga parce que nzambe na la kisi vraiment pas na juif noir na yebisi yo ke toza na jeune ya 1 mois il y a mois de septembre. Donc c'est-à-dire tu bandi préparation. Tous en jeune il y a 1 mois il y a mois de septembre, Congolais tout partout à Zali. Na ocha numéro nangé ko afficher, de quoi ninga benganga, akobe nganga tout partager mais partout Congolais à jeune il y a 1 mois ils a préparation. Ça pour la Congolais nyonso. Nazolo bateke oh non. Le jeune ils a pour la Congolais nyonso partout ici à Zali. Partout Congolais à Zali, partout dans le monde, tous les 4 coins du monde Congolais à Zali. Le jeune de prière au septembre, tozo basé na 2 Chroniques 20 verset 1 à 30. To ndo tanga ngona tonga to tanga to zana jeune na biso na poko tanga to fungoli jeune na biso. Na biso ke Nzambe apesi ngai pouvoir. Nzambe apesi ngai pouvoir ya kokomisa mutu parce que Nzambe mutapesa Nzambe abisi Moïse tanga zo tinda Moïse abisi Moïse abingam na komisa kababa ngai pe munalobisaka. Nzambe apesi ngai pouvoir ya kokomisa mutu aveugle ya komonisa mutu. Nde tozo solola na yo parce que eza makambo molimo moyo comprendre nango ezate ozomona donc Nzambe apesi ngai pouvoir akoko yona biso ke bitumba Congo eza Kabila te parce que Kabila zalaki wana po promesse Nzambe kokisama tozo bunda na occidentaux tozo bunda tant tozo ba mbonga Kabila ya libanda mbongo wana po ezonga ekozonga facilement te ekozonga na ba arme o Nzambe apesi biso do eza makambo ezo sala manano esala te na monde. Alors, tu as un temps où on Nzamba lobi, tu as la confiance na ye, tu fanda la parole na ye, tu zongi sapna makolo, na biso tout droit devant Nzambe. Parce que tant où tu as, ebele ba olela. Mingi ba olanda ba posta biloko mokili. Mingi ba okangama na banda kuna bango. Mingi to zolo ba bazon dimate. Mingi to zo pesa message bazon dimate. Ba signe o to lobi ezo kokisama 2018 ezo kokisama. Moni makambo na zo yebisa papa, pouvoir à Macron na Donald Trump elekate. Message on a joué bisayo. On a pouvoir Emmanuel Macron en France, na Donald Trump et au lekate. Dans ça instrument on Nzamba zo utiliser. Dans ça instrument on Nzamba zo utiliser. Kalate mingi bakolobaki alobaki mais boyo kaki. Yango moni na changer ba chaîne té yango moni na za na Congo France parce que pour message ezala pour mko bakoluka message bakoluka na Congo France alobaki. Ah bandaki koloba papa tozo sambela Nzambe oyo aza vivant yango tolobi tango tozo nga Congo ba musique profane ezalate ba tona tout ba obima tango tozo nga Congo Congolais toko filmer te toko mela masanga te toko sala nini te to kende tozo ke ko vivre gloire en Nzambe tozo kende ko vivre temps ya Nzambe alors ekozala pasi na ndeko oyo zo ka message ke otikali libanda. Donc ekozala pasi na ndeko Nzambe abimisaka bata ndenge na ndenge papa toza na temps oyo Nzambe abimisa bata mayele ya kosakana te na Congo Nzambe akobimisa bata ndenge na Congo yango moni temps oyo tozo vivre toza temps to komi déjà pene ani komi na suka to bandaki na onabi ke Nzambe lobi toza na confiance na ye to garder confiance en Nzambe Bible zoloba na 1 Samuel na livre 1 Samuel 1 Samuel 17, 32 à 37, Bible dit David est envoyé. David est envoyé dans le champ de bataille. Baba ne connaît pas que balobia yo zalaka orgueilleux pour la nino vous comprenez. Mais David a quitté envoyé qui wana ezaki ke Nzamba linga ke David azala. Donc comme singa ipende na olobela yo Nzambe mutatindinga. Nzambe mutatindinga do alors naza lokola oyo aye afongola peuple congolais misu na makambo Nzamba zoloba lelo ba prophète babime belé ba prophétie comme belé mais na yebso ke naza oyo Nzamba poni peut-être que bandako c'est la message pas mutu ya suki ya pembe non
Nzambe a ça la grâce na muto ya lingi. Frère Meshak Makambo, merci. Voilà, vous êtes branché sur W Congo France. Et ça message à frère et outil et pas ya Nzambe. Frère Meshak Makambo, tout est comme ta masola combattant, nenga yemba kabanze mo bazo mbela banze bonini et batika tout ça va les ava distraction, les rassemblement tout ça va nini mais distraction mususu les ayu koya. Le lobo tozo mona ba combattant ba boya musique, ils appellent distraction mais le loto tozo sur la yo notre dès qu'on a biso congolais, oh azali musicien, oh abitaka la mokili. Ils ont hérité Watanabe, Azoya Lelo, Kalate, pour na abeta musique, pour na yo. Tant que moi ça est Nzambe, tant que Ozolo Bakeno, distraction est alate. Ozo trouver un monde nini. Ozo quoi appuyer abeta ni musique wana o ezali na Olympia, to atika yango ndenge ba komata pe baloba et accompagner pe na maloba na yo, to etaliote. Kasi on tozolo ba papa, omoni et on a lobby que tant que tu es au Congo, nous sommes ici. Parce que nous sommes on a dit que année à souka ya bato aneza oyo. Ba musicien profane tout ya RDC année à souka ngo. Tant que tu es au 2018 makambo dans lobby kokokisa alors. Aza mutu oyo déjà comme ce sont des gens au baza déjà, eza ba don on zamba chakati na yi. Mais tellement ya bungi. Yango bible zo bato za na deux chemins. Soit oponi maman ou oponi nzambe. Donc bango ba pona maman. Le baba serviteur à maman, baba serviteur en Zambété. Et on a dit que les combattants, tant bazo kende ko combattre, on a bazo kende ko combattre maman. Parce que tant bazo kende combattre maman na œuvre na c'est œuvre à diable. Pour bango wana ni baza baba serviteur oyo bazo ko adorer mukili. Alors, ba combattant tant bazo kende ba nzembo ni bazo yemba. Nzamba pesi biso arme oyo eza ko louer ko adorer. Tant que ça la marche pacifique, parce que Mboka Otoza France, et Mboka Otoza dirigé par diable lui-même. Mboka Otoza. Alors, il y a un lobby, il y a un Zambazol qui habite, ça peuple congolais, guerre kobanda na niveau ya Europe. Guerre Otozo kobanda na niveau ya Europe. Donc, ma frère wana totangi wana, ane na bangwa suka yango. Je parle tant qu'un instrument aux Zambazo utilisé. Ane ya suka yango oyo. Oyo tout na Congo, oh baba, l'église wana, oh banani, oh tout ane suka ngo. 2018, tozo vivre temps Nzambe. 2018, soko yo quitté, tozo loba. On a yo ka quitté, tozo loba. Bible zoloba, oh ba tozo comprendre que bitumba o eza na Bible zoloba na 1 Samuel 17 32 Bible zoloba David azo yebisa Saoul abise ke abi mutu abangate. Hein? Abi ke mutu abangate. Bible lobi que personne ne se décourage. Mutu a découragé te mutu a lembate. Parce que la Bible talaka David, est-ce que David n'a dit que David a reconnu sa Goliath? Abi Saoul azo yebisa ke abi ozana trop jeune. Mais on a dit que ngai na yé étant que na arme o nzamba pesinga. On a dit nzamba pesinga pouvoir. Ya comme ça mutu aveugle. Nzamba pesinga pouvoir. Ya comme ça mutu baba. Nzamba pesinga ngo. Parce que na na confiance en Nzambe. Nzamba lobi ayebi ba o bazaka na confiance na ye. Yango na lobi que tellement Nzambe Bible lobi toza na ba verset o que peuple de Dieu sika ozali pour oza na confiance en Nzambe. Bible lobi toza na Psaume 40 verset 5. Notez yom toza wana pour jeune o toza il faut tozala na attitude de prière. Psaume 40 verset 5, Psaume 37 verset 3 à 5, Psaume 3 verset 1 à 6. Non, Proverbe 3 verset 1 à 6, Proverbe 22 verset 1 à 19, et Naoum 1 verset 7, 2 Chroniques 20, prière na biso 2 Chroniques 20, so tangi o comprendre message o eza ya Nzambe. Alors pour avoir la foi en Dieu, tous on a kondima ke Nzambe on a délivré Congo. Tous on a kondima ke Nzambe on a akangoli mboka na biso. Tous ça pour avoir foi en Dieu. Tous on a na mukanda ya Jean 11 verset 40, Jean 6 verset 34 à 35, Hébreux 11 1 à 3, Marc 11, verset 23 à 24, Jacques 1, 5 à 7. Et ça va verser au tozala nango. Et ça va verser autant que ça la jeune nabiso prière.
tofanda nango tozo gêner pour na Congo monde entier et si ko zali jeûne de prière est raté yoté ça jeûne il y a un mois de septembre pour tozo zonga photos à la préparer nzamba zo luka ba vrais adorateurs o ba ko adorer pour arme na biso za louange adoration bible zo ba na des chroniques 2020 soko tangi bible lobi que tangu ka ba chanter ba telemi ba ndika ko adorer nzambe ba bi nzambe attendre embuscade na benemi na bango le bitumbo biso to kende Congo papa Congo déjà ba kabolango est-ce que ba Congo ba kabolango ba chinois ba somba ndambo ba Congo ba merke bazala mabele na bona Congo parce que batona tout ba kobima ba ko regretter ba richesse ba bloko na bo ba somba tango ba ko ba zonga ba kutana na nzambe biso to bundaka na arme to zanango. Merci beaucoup frère Congo est occupé mais nzambe déjà azo e pas benemi on a bazo kwea ba kwea na louange adoration arme nzambe apesi biso papeza arme moko ba bi amira jeruke kwea ti on est sûr que ça banzembo to koyemba o banzembo ba frère o ba tekaka o ba ni te bango baza ba serviteur à maman ka ndika na yebisa que akumama Yesu akumama tozo kumisa nzambe bolingo nanga na Yesu tozo kumisa nzambe. Donc merci, voilà. Merci beaucoup frère Meshak Makambo, nous sommes presque à la fin. Frère Meshak Makambo, tu vas bien gagner des fois. Nous avons qui va coup de fil, bah singa ndeni bakozwa c'est moi ko expliquer ndeni bakozwa disque oh ils album les bons vins disques gratuits vont interdits ndeni bakozwa yango lisusu c'est moi ko répéter pour na ba place oh vraiment bandeko bakozwa disque wana les bons vins eza disque ya ofele to embeli nzambe ofele quand nzambe lobi ka pesi so ba arme ana ya ofele donc les bons vins eza gratuit les bons vins eza ya côté kate alors on a reçu numéro nanga et qu'on a affiché et on a une rappelé que le numéro d'Angezana numéro d'Anga et qu'on a affiché frère numéro pour afficher na bon mon numéro oh tout ça na contact abenganga et tant que to partager par c'est moi qu'on l'appelle numéro na peut-être pas numéro tellement les abonnements voilà donc il y a on dem nazo utiliser mingi donc et qu'on a affiché wana alors disque ezali eza ya ofele na yembeli nzambe ya ofele na voix o ya pesanga donc eza gratuit. Donc, on a comment Nzambe te on te lobi que tous les gens au bazote comment Nzambe va serviteur à maman et on moni Nzamba lobi que abi azo confondre bango ozomona Nzambe azui kaka ba ba mona ikazanga tina Nzamba pesi tina Nzamba ebisinga ke louange adoration zoa eza minduki kendo bunda ndenge Nzambe ka tozo baka na des chroniques 2020 Nzamba isi bango ke tant ka ba chanter ba telemi balobi ke Nzambe atteindre embuscade na ba ennemi ya o ba ko bundisa Juda Jérusalem peuple dédié ozomona parce que biso pe tozana ngo komba arme Nzambe apesi biso yango to ke bunda na Congo yango to vivre na Congo to ke vivre na bolingo omoni Congo to ke vivre na bolingo Nzambe tala to vivre vie moko nanu o vivre ngo te banda obotama donc oya kotika la étalier tozo répéter papa omoni mission autosali tozonga susu na mois de septembre pour si ça gêne na biso so gêne esili tozonga donc ça que ekosuka na décembre alors décembre 2017 esili 2018 to bandi mama mosusu to komo préparer pour tozonga pas partir 2018 kenga na ozonga yo za lokuro ko eba. Merci beaucoup. Bayi soki ozongi lelo, ngana ozongi lobi. Nazozonga po omoni tangu nazoloba ke tangu Nzamba zoloba ke Kabila kolongwa koleka na tela kolongwa. Parce que Kabila tangu kolongwa, il faut batu bazalati. Ya soki Nzamba bisinga kabi zo na pesi au pouvoir. Babi Paul Nzambe mtaboma ke misu. Esenga ka akutana sena mosali na epo asani. Amoni sa donc Nzamba pesinga pouvoir ya ofongola misu ya koboma misu. Ya komisa mutu baba ya kolobisa mutu. Donc tous en a confiance en Nzambe. 2017 au Kabila mandat na esili. 2018 on a sous-présenté. À partir de 2018 à partir de janvier, février peut-être na obengo na Kinshasa. Na osepela mingi avokende ngamo na zui na zomo na ndengo zokende avant que obenga ngapo. Mais papa la nazala confiance en Nzambe te. Nazala confiance en Nzambe. Babi Nzambe bachaka bazala confiance na ye. Merci beaucoup. On a confiance en Nzambe. Comme na suka. Voilà. Moi ba mbote pa na ba sale moi ba mbote moi ba frère o bazolanda peut-être. Oui. Na pesi madame peut-être bon. Eza musala Nzambe. On tu ko le bela par Nzambe. To ko mélanger ma Nzambe te na ma mususu. Voilà. Donc so nazali boso na ya kaka no bela par Nzambe po na nga na mupepe lobi na oleka mabele mbote kaka na peuple congolais nyonso et toza na jeune ya un mois na mois de septembre donc jeune na biso tozo basé na deux chroniques 20 to bandi na première verset jusqu'à 30
pour te comprendre ba arme o nzamba pesi biso arme on azolo bela louange adoration peut-être tu vas comprendre en côté parce que autant on a des chroniques na 20 si la première verset jusqu'à 30 tu comprendre valeur ya arme o nzamba sainini a pesi biso comme louange adoration minduko to bundana on a Congo vie auto que vivre na Congo eza vie malam na linginde ko kozanga te ko rater opportunité ote kozala na distraction te bima na posta biloka mokili bima na ba sentiment tango ba message ozo kokisama monika tango to ko maka décembre tango to ko maka janvier papa préparer to vivre vie oyo mukile rondimate Congo France ko fuka mela Congo Amérique ko gumba mela Congo. Merci beaucoup. Voilà. Tokomi na suka, merci à Bande Konyo sur la style Kolanda Biso sur W Congo France. Merci pour votre fidélité et surtout la confiance. Merci à Didi Pumba, surtout aussi pour la confiance. Merci à Yalolo Unchima. Donc Bambo Tatro. Donc Namon Tokomi na suka. Vraiment, voilà votre humble serviteur afin de jeu finnois. Namon Tokota Nimbalasima. Merci. Congo France. France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. CongoFrance.com